gouvernement pas pesa ki ndingisa wana ndé les gars qui na niveau ya pétentique mais il faut boyer ba pe ba avancer à ram ezali belé ba tout ba tika ko manipuler population faut yeba que ram ezali na ba avantage pe belé ba tika ko yoka ba politiciens ou bazwa na spectacle ou bazwa na populisme na niveau assemblée nationale pour pas discréditer ram mais tozali na peuple ensemble moni ba étudiant bazali en tout cas tout pesi bango merci mingi na ndenge ba ko porter soutien na bon na son excellence Augustin Kibasa Maliba. En tant qu'intellectuel, en tant que Congolais, en tant qu'esprit à développer, mais ce que expliquer ngai eloko naebi ezo saleni ni namboka ezo servir mboka na n'a jamais na accepté yango. Bon toza ba inconscient, pour toza ko soutenir eloko moiko eza buzo ba namboka. Ba député FCC marqué ko ba sala mabe mais on le ba laxi biso quand même que bazaki au moins le lot pour peuple. Mais bon, batikala qui na salle, na évité ce bango baza pour banani. Merci. Na ba question belé bato bandoze là. Ngana landi une plénière bien. Après si réponse est moins de 5 minutes ndé à répondre. Na population na question belé zalaki. Donc elaxi polele ke kanya ke salemaki. Ramezaka na Congo te et ali na bipaya na bamboka mususu lokola Rwanda, Afrique du Sud, Tunisie. Et aller un peu partout. Moi, en tant qu'un bon citoyen, en tant que jeune, je soutiens les rames et je soutiens l'initiative du gouvernement. Le mignon aïe. Mokile komine sengo, mokile koti sukali po ete nini. Tuzalaki confiné. Menangongo YouTube était confiné mena. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako télévision. Cheneza moko. Ngai na ebisi bino boitala. Bo s'abonner vraiment massivement na Mosakoli Shako TV. S'abonner massivement na chaîne oyo. Mosakoli Shako télévision. Kule place to mona ba biloko akanda. Boku banda kumona ba comédie ya kitoko. Kaka awana. Mosakoli Shako TV. YouTube est comme elengi. Yako mona ba guide. Uzana besoin ya kutala ba théâtre ya bien. Ba émission. Ba histoire solo. Ba magazine ya bien. Koseka elekina kosekisa na koseka. Ngamo papa wako nazawa na Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako télévision. Cheneza moko. Face du monde que le président IDPS Kibasa aza innocent, azalaki na eloko te, basalaki eloko la système à Jésus na Barbabas, mais lelo Jésus alongi Kibasa alongi bitumba na ye, alakisi na face du monde que ram eza eloko gouvernement tchaki en place pour na ko aider population ya kosala identification à appareil mobile. Alakisi na face du monde que la société de communication est dirigée par les étrangers, balinga ba ingénieur biso. Et c'est mweza kaka alongi bitumba na ye, ceux qui poudre ezali, boche poudre parce que abundi makasi malongi alakina fa du monde que azanjoko. Biso to benga kaye les géants ya gouvernement Sama Lukonde. Ngoyo na Sabino. Naza molakisi ya enseignement primaire, et naza chef de travaux na ba université moi mingi. Le ministre atikali koloba jamais que eza ko soutenir alobi eza ko accompagner eza nelin so bazolamba biloko eza na nzungu eza mutu muso ya kotia mungu po balamba loso polo so mani peut-être Kibasa Maliba bona gratuité aza lokola mungu ça veut dire wifi wana tango ba étudiant bazako kota ba recherche eza façon ya ko accompagner ezali ndenge ba doit kanisa te ya lobaki ke bakata ka population yete RPT ça va bakata ka population $1 par année
mais bango na appareil eza na moins de 2 giga mais bango bakomi kokata ebele aloba lisusu ke mpona baappareil eza na plus de 3 giga bakata kaka $7 basociété wana comme balinga basociété balinga bambuye bango bazokenda Israël journée ya lelo oyo mpo na ngai numéro 1 ya ville président interfédéral ya UDPS Kibasa natelemi mpo napesa bana nyonso ya UDPS Kibasa ya ville ya Kinshasa merci matondo mpo na bango ndenge bayokaki mbela mpe baye nazali suki kopesa merci na ba ONG to mpe baassociation d'appui lokola bafondation modeste ba JVC ba DIGEC ba Force du Progrès ba MJK et les autres. Alors pour Nangaï, nalobi merci na bakinois, tous à la confusion te. Galilée a ebisaka bateau. Ce n'est pas la terre. Ce n'est pas le soleil qui tourne la terre. C'est la terre qui tourne le soleil. Lobby, je suis ingénieur civil. Nazo bango avec conscience. Si maya lobby, peuple congolais azali na ino na retard na monde numérique. D'abord, on comprend le Simaya lobby que non, et l'autre est très important pour le peuple. Alors, qui va bituna, alipoli polele, côté Moïbi Bikuna Azalité, la société autobengi, opérateur et télécommunication, qui noise, il y aura un besoin de miroir de Kinshasa. Bayibi pe mingi, avant Ramé, Abande Koiba. Mais la restauration que Zaliwana, ministre Ayoki peuple kinois, mon condambo Ayoki, ba député Basandiye, Kalami te bozwa kimia rame ezali pona kofungola atoyi biango lelo te mais sima ya mikolo lobby bon pesa ministre qui basama liba raison te toza obenga ye l'intelligence centrale ya gouvernement vraiment pe pona ba bino bato habitando ike ba journaliste na pesi merci na bino pe la ba député merci pe la mokili bomba merci. Thierry Louvezo, Nazali, conseiller diplomatique dans la présidence de l'UDPS Kibasa. Alors, tout le monde est Bondeko Kibasa Maliba, le ministre, son excellence, a répondu dans la battante de la population. La population n'a exactement situation à RAM et évolué comment. Le ministre a satisfait, je crois, battante de la population, a émis bango vérité en toute franchise. En toute transparence. Il y a des membres du gouvernement. Alors, comme la décision a été prise au sein du gouvernement, et le ministre ne pouvait pas prendre une décision de manière unilatérale pour Katalika Moram, comme un problème na bango et pas il gouvernement pour le gouvernement a une solution ya malam ou et satisfaire battante la population. Alors tout le monde va nous bien ISTA, campus, on veut bailler pour nous la alors faut y que les solo ya wifi ya RAM oyo ils allaient manipuler quelque part mais bah étudiant le rôle à bazar maé les bazar na conscience va comprendre qu'est-ce que RAM et quoi il faut apporter na vie à ba étudiant notamment wifi gratuit et permettre à bango basa la recherche pour être ba ko répondre na ba réponse na ba question oyo ezali ibongo ya vie na bango en tant qu'étudiant. Bah, il faut baser la paix, baser un sentiment il y a révolte. Baser la posa RAM et continuer parce que RAM continuité à RAM et au sein que bah entité éducative est belée et sa possibilité à la connecter na internet pour et permettre à étudier dans biso ba recherche et puis bah avancer na niveau éducation na bango. Voilà pourquoi ils ont justifié présence il y a étudiants ou bango bazali derrière son excellence le ministre Kibasa bazali derrière RAM. Alors, message nange ezali clair na ba congolais nyo sobali kotala nga fo ba ke RAM ezali dossier ya son excellence le ministre Kibasa te
Ram est bandit depuis longtemps. Bisotoye juste kokuta dossier wana ya Ram. Alors, le ministre, vu que Tozali membre de l'UIT, Tozali Union internationale de télécommunications, il faut te respecter les normes wana, basenga ki te na ba recommandation na bango, to implémenter dossier ya CIR. Alors, yango wana ministre na respect ya mibeko o etali UIT, alinga ki pe aibisa gouvernement et comment ki tango to imprimer to ça l'implémentation ya loi wana en République démocratique du Congo. Gouvernement pas pesa ki ndingisa wana ndé les gars qui na niveau ya pétentique, mais il faut boyer ba pe ba avancer à ram ezali belé ba tout ba tika ko manipuler population faut yeba ke ram ezali na ba avantage pe belé ba tika ko yoka ba politiciens o bazoya na spectacle o bazoya na populisme na niveau assemblée nationale pour pas discréditer ram. Mais Tozali na peuple ensemble, moni ba étudiant bazali en tout cas tout pesi bango merci mingi na ndenge ba ko porter soutien na bon son excellence Augustin Kibasa Maliba. Bon, problème atanga pe na za na regret pour nazo mona ba congolais ba ko soutenir eloko ezana inacceptable aram do ngamo azali ko mifinga pour naza congolais toza ba peuple moko inconscient, peuple moko sans maturité, peuple moko sans idéologie. Comment eloko eza mabe eloko yozo condamné eza mabe zo choqué n'importe qui pour na 5000 mais ozo ya pour tenir eloko wana ezo pese sengo na mitema ya batute en tant que peuple congolais. Yo monique ba imposer eloko moko eza hors loi ezo choqué ezo pese okanda. Comment okoki kolungwa ndako pour na 5000 yo ko tenir eloko eza inacceptable na mboka aram bazo yiba bazo escroquer biso na koza mama azobela papa azobela na tie unité ya 500 pona sona mama na papa bazo kata unité wana tocha exemple so na za na place moko unité ezate mais na tie unité wana pona profiter na solo na baboti nanga bakati ara makati intérêt nazo bénéficier. Bon yana to na mifingi dabonga moko naza inconscient naza peuple moko sans idéologie sans maël pour nazo ya soutenir eloko ezopesa esengote au moins so bochi ara mombolobi attaquer otie social ngako ko zala jitete mais otie eloko moko bo escroquerie ezomona na miso et puis na lunga pa na biso na epona soutenir yango au moins toza ba peuple moko biso ko to ba congolais biso mo nde tozoboma mboka ezobonga tete biso ba congolais tozana na salité na mitu o comprendre yande mboka ezokende liboso te ba konzwa na pe tozo tia bango na difficulté pa biso moko peuple nde tozali na kati ya komitia na difficulté pour en tant que intellectuel, en tant que congolais, en tant qu'esprit à développer mais à la mutuna ce que expliquer ngai eloko naebi ezo sale nini na mboka ezo servir mboka na nini na jamais na accepter yango bon toza ba inconscient pour toza ko soutenir eloko moko eza bunzo na mboka. Je m'attendais le ministre Kibasa a fait vraiment réponse concrète. Il y a place mbongo ara mezo kende. Place banani bazo gérer en tout cas, c'est vraiment regrettable. En tout cas, c'est avec beaucoup de regrets de Nazoï Sabino en tant qu'un Congolais que je suis. En tout cas, on a regretté ma casse et en plus de cela, na bato to tinda bango ba représenter biso, ba lobela biso. Mais eloko ba sali lelo, en tout cas, to regretter. Nous sommes tellement déçus na ba député, ba tiki ministre akei Ram et continuer, tozo continuer ko souffrir, ba ko continuer ko kata biso ba unité, to yebi mbongo place zo kende to yebite, place mbongo zo kende to yebite. Donc ministre azaki incapable na répéter incapable ya ko lakisa biso place mbongo ya Ram ezo kende. Ministre ko lakisa biso ya ngote. Chose grave ba député, motion de défiance ba PCT, ba tiki ba bio gouvernement ata la nenga ko suspendre eloko wana. Donc na conclure na suka ke na maloba ya moto asalaki penani que ça fait qu'on alobi ke Ram eza ndenge moko na ADF ndenge moko na kuluna le même ndenge kuluna akata biso machette le ndenge moko kuluna a boto la biso ndenge pe Ram azosala biso. En tout cas c'est regrettable. En tout cas na regretter makasi na ba député to tinaki ba lobela biso lelo ba décevoir que ce soit il y a union sacrée,
que ça soit opposition, au moins à opposition, babima qui na salle. Nga quand même na féliciter ba député FCC marqué ko basala mabe mais on le ba laxi biso quand même que bazaki au moins le lot pour peuple. Mais bon batikala qui na salle na ebité so bango baza pour banani. Wana kutu eza kutu lo ko lobate. Eza kutu lo biso moko toyebi. Bino boza ba panzi sango. Boyebi makambo elekaki soit disant na hôtel kuna balobaki boye mbongo circulaki toyebi ndenge elekaka. Toyebi ndenge leka na mboka na biso. Soki mose ezali ba défiance toyebi ndenge fonctionnaka. Yango mboko moye kende liboso ezate. Na bato o balobaki ke baye n'état de droit. Yango tozo vivre karabo. To comment vivre karabo tozo ebataso tozo kende wapi. Tozo ebataso tozo kende wapi. To kaki ke kanya ke tamboli. Soki ti lelo ke ministre lelo aya pesi réponse ya 5 minutes. Na ba question ebele bato bando zela. Ngana landi ngeni plénière bien. Après si réponse est moins de 5 minutes, on doit répondre. La population, la question est belle. Donc, il a accepté pour les qui kanya que ça les maki. So awa liboso ya palais du peuple, tozalaki na kati ya salle. Kaka ndenge tolobaki ete tozali ko soutenir projet ya gouvernement. Oyo ministre ya Petentik Augustin Kibasa Maliba. Azalaki komema na yango bomoni toyaki lelo pona kwa lakisa soutien na biso na maye etali ram peuple congolais bofungola miso badongolo miso bazali wana pona kosunga projet ya gouvernement te likanisi po babi ya ram le civisme fiscal esengaka na biso population to contribuaka pona évolution ya mboka na biso yango wana lelo ministre ayaki koyanola na mituna etunamaki mpo na ye na yango esengi ete gouvernement azozwa bamesure dans les quelques jours qui suivent bamesure ya makasi mpo na maetali ram bana Congo na bandeli lisusu badongolo miso bazali ram eyali taxe te nde bayi koyebisa bino et à redevance et à rémunération il y a service il y a RTPC zali autorité de régularité des postes de télécommunications makanisi ete tolandi ministre toyoki ye batu oyo ya FCC po boyeba ete parenthèse muke FCC soutenaka kaka ba makambo ya mabe peuple congolais soki bomoni kaka batu wana na nzela ya likambo wana seke za likambo ya malamu soutien na biso na maetali ram et ali makasi to continuer nango ti nasuka. Vous allez vous rendre compte que na mwambongo ya moke ekotaki ya ram esungi ba étudiants esungi bana kelasi wifi gratuit ram ezali ko financer gratuité de l'enseignement eza ko accompagner yango. Je crois bien le ministre l'a dit. Eli badongolo miso ba service ba télécommunication ba réseau tozanango bambate bazali ko escroquer l'état congolais parce qu'à travers le RAM ekoyeba nombre ba abonnés bazana bango nombre ba consommateurs yango wana nde bakomaki ko structurer batu ba crédit d'une manière abusive pour créer révolte na la population yango wana lelo toyaki ko apporter soutien na biso na gouvernement et puis soutien na biso na projet RAM ezali invention congolaise te là qui recommandé na Union internationale de la télécommunication RAM ezaka na Congo te et ali na bipaya na bamboka mususu lokola Rwanda, Afrique du Sud, Tunisie et ali un peu partout. Moi en tant qu'un bon citoyen, en tant que jeune, je soutiens les RAM et je soutiens l'initiative du gouvernement. Bonjour papa. Temanga na mona mboka na zolo babu. Moni ba député soki ezaki bakataka biso ba peuple. Jamais ba olobata mais tellement bazo kata biso na bango ndio mo bazoloba. Ngana lobi ke ram ezala. Po bango ne bazawana bazwaka mituka ya ofele. Bana carburant ya ofele. Ba veste ya ofele. Ozomona
crédit wana basalelaka na batiela bango ya ofele bafutaka eloko te tema bafutaka eloko te bakataka bango biso tonyimi arame ezala bakata bango bakata biso nyonso so bakatinga 2500 francs na omonanga eloko te mais bango mpe biso nyonso toza na bango ndenge moko mais bazelaka na 2023 bamivote bango na famille na bango biso te baluka biso te te ozo bamivote bango mo mpo baza na bolingo te basala eloko te nyonso ya ofele bazala nango kuna parlement nyonso biso to bénéficiara po mbongo na soki ke bayibi mbongo wana bakoza na raison mais so bayibi mbongo te mbongo wana ezosala ke baétudiant baza na wifi ofele esalamaka mosusu wana toza donc nga nazosoutenir ezala biso na bango bakataka biso bango ifo bakataka biso bango bazwa biloko ofele mpona nga bakataka biso na bango soki mbongo ebungi wana tokolanda ngo tokoboya. Merci monsieur journaliste par rapport à makambo Aram toza bakongolais biso nyonso moni makambo ezosalema yo olobi ke otie wifi soki na aéroport soki na Gombe surtout na cité nous sommes les petits peuples neti nga nasala internet te nasala Facebook te c'est inutile moto akoza na cas urgence abenga moto azobela atie unité ya 500 francs bokati unité azangi moyen kobenga moto ke moto akufi epuis ozoloba ke mbongo wana ezokota na gratuité yo ministre soki nani ya Ram ntango chef de l'état alansaki gratuité est-ce qu'invitaki moto aya kotia mbongo na ye soi-disant ya Ram atia nango na gratuité biloko wana tozotelemela yango esila makambo wana eza makambo ya Europe. Nous ne sommes pas encore na niveau wana ya kobanda koyisa bato baram esila na tozoboya nga na soutenir yango na boya yango nde mpona ngai ndeko journaliste toza nango contre parce que eza bien te niveau na biso ba-africain toza na nse makasi toza nani tokomi ata na niveau moko oya lokola bamboka ya baeurope États-Unis nani tokomi niveau wana te niveau na biso ba-africain surtout na Congo toza na nse makasi esengeli batala position ya kosala likambo wana bien parce que tokondima te bakokata ata nani ya muke oyo ozota unité na telefone nyonso mbala moko bazokata eza bien te bayokela biso mawa parce que wana ezokoka te nazosenga ministre ya nani wana po ataleke position nini akoki kosala parce que eza bien te biso peuple congolais tozosouffrir makasi na makambo ebele eloko nga nazosenga biso pays africain toza na se makasi nani tokomi na niveau oyo bango balingi bakomisa biso wana te toza na se makasi mais nazosenga batala likambo wana bien ministre bamwana position ya kobanda ata kosala ata ndenge moko oyo biso tokoki koyeba te mais oyo bazokata yango mbala moko eza bien te yango tozosenga na gouvernement batalela biso likambo wana bien parce que tozosouffrir makasi Congo toza na nse makasi na mboka nyonso biso congolais toza na nse makasi nani tokomi na niveau oyo bango balingi bakomisa biso wana te. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.